Nous on fait que notre travail, on n'arrive pas même à avancer, donc c'est terriblement terrible. C'est tellement terrible, mais on avance toujours quand même. Toujours essayer d'arroser la vie au Moussala pour que bon monde que le travail est salama. Babandi Batsou déjà, Babandi dans ma projection déjà. Donc c'est tellement terrible. C'est tellement terrible. En pleine marche, il y a décidé, en pleine marche, il y a opposition. Mais comme il m'a dit, très cher abonné, il y a Yokani Télévision, il y a MK Yokani Télévision. Il faut s'abonner massivement. Nulle part ailleurs. Il y a une image. Il y a un moment ce que s'est passé. La projection de tout, il y a ma banga. Donc ça ne va pas. En pleine marche, ça ne va pas. Nous, la presse, on n'arrive pas même à refilmer. Donc, c'est vraiment mal. La projection à Bamapanga déjà banni. Là vous voyez déjà en pleine marche. Très cher abonné de MK Yokani Télévision, s'abonner massivement. Pour le monsieur Bango, parce que nous sommes très fiers de notre peuple. Peuple a les obaté. On dit de l'eau à table à son va comprendre ma puta, à Kambala, à Puta, à Mambo, à Babis, à Kaina, à Yembele, de la équipe. À Kaina, à Tata, à Betsy, au Boyen, à Mandesili. Et comme constat de Sali, la personne va comprendre pour la Bango vérité pendant 4 ans, Bayoki, Bayebi. Ce qui n'a pas les gens, le maître de la Bango, c'est parce que notre travail a payé. D'abord on prend l'école. Plus de 15 agglomérations en Canabiso, ils allaient dans la en 23. Si l'on va aller incapable de me manquer dans Boka, pas comme manquer parce qu'à l'objet à beaucoup d'habitude, on peut me aller cher. Mais il y a peut-être que c'est un matin. On peut protéger un peu, protéger un peu aussi, ça peut dire. On peut protéger un peu. bandeko balobi awa balobaza mingi te toye awa ndenge tokata koloba awa mpona agression oyo Rwanda ezali kofaire subir mboka na biso. Pour le monsieur Bango, parce que nous sommes très fiers de notre peuple. Peuple a les obaté. On dit de l'eau à table à son va comprendre ma puta, à Kambala, à Puta, à Mambo, à Babis, à Kaina, à Yembele, de la équipe. À Kaina,
te pendant 4 ans, bayoki, bayebi. Ce qui n'a pas les gens, le but de se faire, c'est parce que notre travail a payé. Et puis, c'est d'abord pour l'écolo. Mboka na biso ezala occupé plus de 15 agglomérations mboka na biso ezali na maboka 23 Chilombo azali incapable ya komema kimia na mboka bakomema kimia te parce que alobeta kokunda bitumba te po bitumba ezali cher mais yo peut-être seulement donc olobi koprotéger mboka na aussi ça peut guerre oprotéger mboka na nini donc il faut mboka na biso ekenda liboso ya mibale kolingi EAC bana na mboka na biso bana ometo wana na polisi bakokundela mboka bafuta bango malamu babundela mboka tokoyi bato wana bayepa na biso bazafala na mboka na biso epuis basala eloko te EAC bacomplice ya makambo ya mabe ekosama na mboka wana wana sens ya marche na biso ya lelo biloko mpe batitalo oko bapete biloko esengeli ekita tofuta prima malamu te baomona neti ali soda na ye oeke aya sata malamu te baofuta ye mpe malamu te yango wana totambola po policier mpe bafuta ye malamu po policier akwa mpe mwa mosolo ya malembani etali biso Mataniko continue. Ba policier bafuta bango mabe zo bango. Alors bafuta bango mabe. Yango wana ba cadre biso ba comprendre lelo que peuple mokonzi. Ko lobi to ko benga Chilombo. Ba sécurité na biso. Holanda yango to fini pour ça mais Chilombo il doit partir. Mais il va laisser la police. La police est pour la peuple. Yango wana pesa bango mambote ne bazo cadre ndiko menge na bato na nyonso na kimia kasi na ebisi bango prochainement. Soki ba petit gaz ça peut pas bien avant. Merci maître Nico Mayenye. Bozomona makambo ngo ndenge tolobaki yango biso tolobaki le président eli azala na hotel maintenant lelo oyo bokoyoka nanga alobi ke makambo esalamaki baarrangement esalamaki mpona le président eli Martin Fayulu azwa place oyo ekongaki na ye te mais lelo oyo ndeko na ngai marche oyo tosala awa eza mpona koyebisa population mpona koyebisa ndeko Chilombo ke biso totikala kosepela na EAC wana te totikala jamais kolobaka tokota na EAC akotisa biso EAC wana na M23 eza kino te okende botika bana ya moto merci. C'est pas ton travail ça. Descends! Allume!
C'est bon, là, le cadeau. On est même à paix. Ah, non, on va faire awa yindi awa tokomi na siège ya IDPS na 10e rue eyindi je crois que na musika bomona bato ya IDPS comment est-ce que bamenacer babandi batire déjà babandi na baprojection déjà donc c'est tellement terrible en pleine marche ya SID en pleine marche ya opposition mais ekomi makambo mabanga na bagaz awa très cher abonné ya eyokani télévision ya MK eyokani télévision balobi s'abonner massivement nulle part ailleurs bino bomona baimage yango comment ce que ça s'est passé baprojection de tout ya mabanga donc ça ne va pas en pleine marche ça ne va pas, nous la presse on n'arrive pas même à refilmer donc c'est vraiment mal. La projection à Bamabanga déjà bandit. Là vous voyez déjà en pleine marche. Très cher abonné de MK Yokani Télévision, s'abonner massivement. Nous on fait que notre travail, on n'arrive pas même à avancer, donc c'est terriblement terrible. C'est tellement terrible, mais on avance toujours quand même. Toujours essayer d'avancer la vie au Moussala pour que bon monde ait le travail et salama. Bagdad les obètes à Mahawa. On va passer à Moussala sur ma image. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne MK Yokani Télévision. Regarde de projection de tur. Ça ne va pas. Dans le camp de l'IDPS, en pleine marche. Non. Iboke, kota kumate. Mais bon, il faut voir que c'est bon, c'est pour voir que c'est là. Mais va faire ça, on est attention. Repris à ce côté, repris à ce côté.
mwana bakasoni mbote moyena kwape kante eza te La police c'est un moussala. La police jusqu'à présent, la police jusqu'à présent, félicitations à la police. Maman la plus maman la marche. Papa Congo banini aswa kuna ongo ta feke ne poto ogere changu quantité et de la banga Nabia adrapo nyonso ekiti balia bate balia bate
Biso, Tcham, ne tombera jamais. Biso. Chine à 600, 700. La biso, on mélange tout le mélange et il y a mela. Comment y a biso? Pour la foufa, pour le pesa moi sont déclarés. Pas c'est l'équipe. Alors, bagi na biso, ceux qui n'a pas dit, ni bagi na bila ba kozala malamu. Ni bagi na bila ba kozala malamu. Ba kozala misala, bala na bila ba kozala misala, le bala ba kwa kuluna. Mboke baby, nikolo na ye. bisinya sinande leki Félix biso na faulu to bisi ko bi fa bi mana EAC Félix alingi te alobi ngai fo na kende na EAC lelo EAC ba koma kosa ye sikoyo biso to koma bunda bitumba to lona kite ye na EAC na ye wana baki ngo bakende azonga Belgique kende sala musala na ye biso to ko bunda na ba soda congolais na la police ya congolais apesa mbongo na la police apesa mbongo na armée atika business na naye wana soki aza na posa business na zonga Belgique akanga bisaka atika na mboka na batu oyo bakoki ko gérer mboka ye akoki te alongwa kenda kanga biloko sina zonga poto. Ce que j'ai à dire ezara toujours déplorer makambo ezoleka du côté est. Nous ici, dans la superficie, nous sommes compétents contre les Rwandais. Par un minimum, nous sommes un maximum. Mais avant que nous signions, nous EAC. On est compétents indirectement. Et hormis ça, les militaires qui sont en guerre sans pourtant manger et boire. Les militaires qui sont en guerre, sa famille, les policiers baza na tenue moko eza honte pour la République démocratique du Congo eza ba minerai ba diamant na kata mboka na moko biloko ba tenue otoki kotonga ngo biso moko na mboka na biso mboka Moïse Katumbi azali parce que bazo kotambola baza ba Katumbi Honorable Ados Nombasi, bien, tout le monde a encore en marche toujours. Un mot pour le peuple congolais. Je vais répondre à l'appel du président élu Martin Fayoulou. À ce qu'il Congolais Nyoso, la 26 provinces, pour marcher pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, non à l'agression rwando-ganaise, mais non aussi à la bâtie de l'EAC. Voilà un peu, mais nous exprimons aussi dans cette marche au niveau de la vision Nyoso envers le FARDC. Et nous sommes de cœur avec eux. Nous ça va force encore plus. Merci. Merci honorable. Et tout pareil, on peut aller à Souka. Au numéro Souka. Ye toyokisa ngo na rateti wala rateti biso tokende ntina suka ye na EAC na ye oka basi na ye otala mwana mboka ezali esengo kotambola mboka na biso tonyata mabele na biso tafira kotambola mabele na biso yango mpe tosimbi ezali elembo ya mboka na biso oyo bakoko na biso batikelaki biso ezali mabele mais tomona bato oyo bitema mabe balingi batekela biso mabele basi mabele bakaba na biso tokoyi tolobi te kongo na biso ekokabola te bato me bango bake kozwa EAC wana foto mpesa lelo continuité na armée na biso moko FARDC lelo bango moko na gouvernement moko FARDC babelaka te lelo bango moko na gouvernement bazobelaka kombo ya EAC ese EAC eza armée na biso non yango tosenga bango balongwa baye batia biso état de chef kuna kongo na biso eyo okende en plein état de chef tomona eloko na ezokuti eza te batika biso kimia kongo tosue FARDC na biso armée na biso po makasi eza na biso biloko ekita
Il m'était paloulisé. Il m'était ma belle à palou désormais. On doit partir. Bye. Sisley, Sisley, Sisley. C'est le copier. Coupe d'abord. Oui, là, c'est une fête. Voilà, bonjour. Bonjour papa, tout le monde a l'impression les amis. Ouais, l'impression est juste que nous sommes venus ici soutenir les FARDC aussi, riposter contre l'agression du mouvement rebelle rwandais soutenu par les M23, les Rwandais. Alors sur ce, nous déclarons avec toute dernière énergie que M. Tshilombo, d'ici là, je vais commencer à l'appeler président sortant. Donc, non nécessairement, c'est Nous voulons ici présent lancer le message à la communauté nationale et internationale. Le peuple est solidaire à l'opposition. Nous, l'opposition, nous sommes derrière notre peuple qui est en train de mourir jour et nuit à l'est du pays. Que M. Kagame et son partenaire Tshilombo sachent qu'après le 24 janvier 2024, les récréations prendront fin. Le pays sera dirigé conformément à la vision de l'opposition. Ici, nous lançons un message à M. Kadima, qui est incapable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dépasser le 24, il sera sanctionné. Merci. Rien que ça, l'opposition s'est déclarée. Merci.
Pendant mboka le biso. Mboka ne peut C'est un rêvé Martin Faye. C'est un rêvé président. C'est un rêvé président. Non, c'est le discours. Avant cette génération de M23, il y avait un autre M23 avec en 2013. Et avant cette génération, il y avait le CNDP. Et avant, il y avait autre chose. Si nous sommes agressés, si on s'attaque régulièrement à une famille, c'est qu'on sait que cette famille est faible. Donc, si nous devons relever les défis, nous faire respecter là où nous sommes nous devons nous organiser en interne pour être le Rwanda, c'est 1/90 de ce pays. Sa population, c'est à peine la population de la ville. À peine 1/10 de la population. Nous avons des ressources, nous avons des richesses potentielles 1000 milliards de 1000 fois plus que nous. Mais devant les Rwandais, nous passons des temps à et ça, c'est notre responsabilité de dire, ça suffit, il faut qu'on s'organise en interne. Nous avons des forces armées qui sont là sur le drapeau, qui se battent pour les populations. Elles ont besoin de notre soutien, de notre accompagnement. Et nos frères et sœurs dont la vie est perturbée là-bas, victimes de barbarie qui l'accompagnent, méritent notre solidarité. Il nous faut nous rappeler cela. Ce n'est pas parce que ça se passe à 2000 km d'ici.
que ça ne nous concerne pas. La nation est blessée et tous ces composants doivent se sentir concernés. C'est pour ça que nous avons marché. Parce que cette marche, ça vaut plus que 1000. Six-le. kolemba te tokovote yo okopima na 2023 tokobunda 2023 tokobunda kolemba te okoma na bipeple Monsieur Rwandaise, est-ce que vous êtes d'accord là? Est-ce que vous êtes d'accord là? Est-ce que tu vas la Rwanda? 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 C'est qui va la Rwanda? C'est la Rwanda, c'est le maître maman. Tu le dis. Tu sais soutenir la FARDC. Tu dis la mingi. Bango baza pour protéger la frontière de la République démocratique du Congo. Votre de la FARDC la mise ma mort ma tête s'il vous plaît. Alors, bandeko, tous les awa vraiment eloko liboso, merci mingi. Merci pour la discipline, merci pour la mot d'ordre. Papa na biso, bakonzi na biso, ya baparti, bapesaki biso mot d'ordre. Mot d'ordre ntango epesami, biso bajeune, discipliné, engagé, barépublicain, torespecte mot d'ordre bapesaki biso. Toki mpe koyana na maboko mpona biso mot d'ordre. Na kombo ya président Martin Fayulu, na kombo
ya président Moïse Katumbi, na Congo ya président na Congo ya président Eli na Congo ya président Moïse Katumbi, na Congo ya président Matata Ponyo. En tout cas, enseigné en ligne à Pesabino, Longonia que Siriko eza ebandeli. Vous sentez que ma voisin va sentir moto. Où est l'entraînement? Il va vous aider. Où est l'entraînement? En tout cas, on va faire de Moussil. On vient de faire la sport chaque samedi. On va le faire chaque samedi pour nous regarder vraiment à l'autre distance. Où est l'Olympique? Là, vous aider. La distance, vous êtes le secrétaire général. Le professeur, ça va là. On dit non, Congo, la communautaire. Ce qui n'a le vide, Congo et Colombo vont répondre Moko. Est-ce que vous l'avez dit? Congo et Colombo. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Est-ce que va la souka? Commandant du peuple, le président élu Maloba a fait un message. liboso tokanda koloba nalingi kobetela police nationale maboko kokolongo maboko komanda aboleka babeta bino maboko leka nenge okola mosala bango batelemi awa bapolisie nyonso babetela bango maboko. Basimbi bendele ya mboka soki tozalaka boye tokomi na mboka na biso mosika eza boye te mais baninga ya UDPS fo boyola bango lola baninga ya UDPS tokoyebisa ndeko Félix Tshisekedi ayebisa bamembre na ye oyo ezali likambo ya ekolo ezali likambo ya mabele ezali likambo te moto akowelela moto oyo aza na nzela oyo peuple alingi amiwelisaka te eza boye te yango wana kobenga bandeko nyonso oyo totamboli na bango balider na premier ministre Matata awuti kokende parce que place oyo akanisaki kuna ezalaki potopoto mais tokobenga représentant ya LGD azali wapi? Le chef de l'État. Ok. Chériba okende. Bandeko nyonso balider betela Chériba okende maboko Kikuni na boko wati prince penge ekela Netflix na boko ekela Moïse Moniver na maboko nyonso bazali ya maboko na maboko honorable Kasekwa azali kobunda ekunda awuti na sake honorable Kasekwa letela honorable Kasekwa maboko awuti na nani
totamboli lelo po na kolakisa na mokili mobimba ete tozali bana ya Congo, tozali bana ya ekolo moko nyenye sika makelele nyenye tozala bana oyo bazala limenia toyokani tozala na bana oyo soki balakisi na balobi nzela yango wana toyokani tozali bana oyo te lokola bana etike papa azali te mama azali te elaboli te bana ekolo bo ekolo yango nini ekolo nini eske moto akozwa eteni moko ya Congo azali eske Kagame akozwa eteni ya mboka na biso eske Kagame akozwa mosolo ya mboka na biso bandeko ndenge bandeko balobi awa balobaza mingi te toye awa ndenge tokata koloba awa mpona agression oyo Rwanda ezali kofaire subir mboka na biso Rwanda eye kuna pe Uganda etali ya ye bazwa lokola nde tozoba pete eske eza pete na ese bino likambo moko boyebi ndako oyo tata Rafael ngai mpe ngai mwana moke oyo ezali pourtour ya bilima toyokani kuna eza Moscou V-Club toyokani kuna Daring toyokani awa batribune banyonso biso toyokoli awa bana mike babasimba ngai bokoti soke na V-Club awa ezali lieu mythique babongi tozwa stade Cardinal Malula toye awa mais ezali symbolique bomona na biso oyo ngai ezali awa tango Adelar Mayanga aza kovanda awa Kibonge oyo avec club Raoul Kidumu Kakoko ya Imana Sayu Mokili ya Daring tala bana UDPS bayebi makambo te bayebi makambo ya mboka te soki bazalaki bato ya mayele balingaki koya elongo na biso batamboli po tolobaki ezali marche ya résistance patriotique elingi koyeba congolais nyonso bazali patriote oyo ayebi ke mabele oyo eza mabele ya bakoko na ye oyo alingi ete bateka mabele oyo te il fallait aller na marche oyo eza boye te baninga mingi ndenge tozali awa na Kisasa bato mpe batamboli epai ebele na Kimbu batamboli na Kikwiti na Masimanimba batamboli na Monebitu batamboli na Goma na Bukavu bakotambola samedi prochain Lubumbashi aussi samedi prochain donc ezali likambo ya mabele na biso toyimbi toloba tobili agression wana bato ya oyo babengi ya ONU na ya Union africaine basala makasi bayebisa Kagame alongola bato na ye ya M23 na arme na ye oyo atiao toye koyebisa ndeko Chilombo
bato ye asignaki na bango oyo apesi bango biloko nyonso me batongi yango te balingi bazwa mboka na biso bato wana ye na bango bakende bango soki wapi me mabele na biso batikala yango biso na bacommunauté internationale toloba na bango ke EAC likoloba Eastern African Community, la communauté des États d'Afrique de l'Est biso toza na Afrique centrale bango il faut bakende baforce militaire wana bakende mpona nini renseignement na bango ezali assuré par le Rwanda mayele na bango ezali kopesama na Rwanda. Est-ce que tokoki kondima yango bandeko na ngai toyewa mpona kolakisa bino lisanga toza lisanga moko oyebi na mokili ntango mosusu kokoso ekotaka basali kotata na mama o me nsima mpona likambo ya ekolo ata boswanaki ata bosalaki nini esengi kosala nini esengi kosala nini unité nationale oyebi nzembo wana rochero yambaki unité nationale bato ya kongo oye baminite bato ya kongo oye ini lobanyom bato ya kongo oye oyejango kozoka na mike koza na mbula na ngai te nayeki kolenge te naza koyemba ngo parce que ini nzembo wana ok tozali bana ekolo moko moto akosa bino te lumumba alekaka avant lumumba Simon Kimbangu alekaka oyo nyonso baye na nsima baleki biso mpe tokoleka bino bokoya bokoleka eza boye te me esengeli totikela bato bakoya bana bakoko bakokoli totikela bango mabele ndenge biso tozwaki yango toyebani nakoloba leli mingi te nakosenga na baninga moko na bango apesa bino mbote nsima tokabwana bozonga na mayele kotumbola moto te bozonga bino nyonso lisanga mbalo elekaki le 16 octobre 2021 babomanaki biso ndenge toboni makambo wana toyokani ndeko bolonge tenge honorable pesa bana ya kongo mbote awa. Merci président. Vote na bino nyonso vote lisusu likolo ya maloba ya président Fayulu président élu Martin Fayulu nakobakisa elandanga malamu nakobakisa mamaluba mike M23 oyo ekokolisa biso mbala oyo Rwanda eyei na M23 ya mibale mosusu ezalaka na 2012-2013 avant wana ezalaki ba CNDP soki Rwanda ezokotela biso ekoti lelo ekoti lobi ekoti mokolo kuna elingi koloba te ezomona biso faible ezomona biso pamba bato pamba tozangi makasi na miso na ye bana bandeko Rwanda mabele ya RDC il faut kokabela yango 90 parti po ezwa eteni moko ya 90 ndi Rwanda tala eloko ezonyokola biso ezonyokola biso po lolenge ya kotambisa makambo ya mboka epai na biso malamu te alors oyo tomarche eza elengo soki population etelemeli makambo lokola agression tozwi bakonzi bakobanda kokeba na likambo wana mpe balukela yango solution yango wana soki tobengi bino na marche lokola oyo boya tosali yango mpona koloba ekolo na biso toyambaka bato tomerite te ke bakotela biso na bitumba mpo bato wana bali kokotela biso na bitumba tosi tosalisa bango mingi
eloko mibale ezali bandeko oyo baza kuna oyo baza kobunda tobosana te ke bamilitaire bafardc bapolisier lokola oyo bakengeli biso lelo na mage police nationale congolaise ezali baparent na biso bandeko na biso oyo balai mai ya kotangisa makila na bango oyo na kobatela ekolo malamu tozala motema moko na bango topesa soutien oyo tokoki kopesa ezala kobanda na losambo tina bacontribution nyonso bakonzi ya parti na biso bakosenga biso tosala yango mpo ezala elembo ke tozali motema moko na bango lelo tozalaki ya kotambola nano me bainitiative mosusu ekoya na nsima ya misato ezali bandeko mosusu baza kuna bazalaki mpe na bandako mabota bibele bilanga lelo bakomi koyengayenga mpona bitumba ebele baza kokufa tozala motema moko na bango toyeba ke biso na bango tozali motu moko atala mpe okoki kosalema na 1000 km 2000 km na kanisi bandeko tozalaki na bango bakanisi awa ezali siège ya parti présidentiel premier citoyen ya république nde esika ye auti wana bango babeta ndeko Géribert ukende akozape maloba bandeko mbote mbote lisusu nazali moke te elakisi engagement na bino mpo na ekolo tomoni awa yali obele bana lukuna mpe mokakoswa bana funa 15 kilomètre na makolo tosali 20 000 pas tosali yango mpo na objectif moko mpona kolakisa bandeko na biso ya este ke tozali lisusu molai mpe ti bokolo mosusu bakozala bakolamuka kiti bapondu na feti ya kigali soki bakolakisa bango mpe kongo ezali ekolo ndenge nde président ovi alobaki ke tokotikela bana mutu na biso te toyokani bandeko nini na liboso na kopesa mama Marie mama Marie pesa bandeko mbote mbote na osango bana kongo oyokaka nalobaka tilono na kotia ye molinge akokende te mama misato awa bopesa mama mbote pesa mama Albertine mama Bobet mama Guylaine bopesa mama maboko tokosukisa na molongani na ngai mama Esther Fayulu bopesa ye maboko na molenga yawa omoni mama aza kosunga papa azali ntango nyonso na ye nalobaki na ye tikala voilà milulu na biso esiki awa nakozongela lisusu likambo moko ya suka bomibetela mabongo bino moko ndenge ndeko molenge tenge alobi honorable bosali mosala malamu mobilisation tomoni yango botamboli bobangi te eske tuli tokobanga baresistant ya SID tokutana na siège toyokani bozonga na boulevard te tokenda na siège eske molandi ngai bozonga na boulevard te biso nyonso na siège butu moko abulisi fongola voiture s'il vous plaît aya